Kala peke oyo atambolaka na mutu me lelo atamboli ye moko likambo kokamwa mama Dorcas. Ah bandeko na ngai avec atambolaka na mutu lelo atamboli ye moko avec na mutu avec yango aza nani ebongo mutu aza nani. Tout est possible yango eye. Tout est possible yango eza nini. Tout est possible eye kotalisa bino misala nini oyo bandikape basalaka. Handicapé baza mutu lokola yo landa ye oyeba misala nini. Tout est possible, émission Nabino, Oyo Bozelaka, Tobolandaka, chaque lundi, pe vendredi. Yango yeye, ko talisabino, ngonga nyoso, tokuta maka, tolobaka, tango nyoso, bavegle nyoso, misulikolo, ba moteur nyoso, mabolongo na bango na se, baba nyoso, maboko na mitema, pe bandundu maboko na bango na loposo pona kobondela nzambe tata apambola émission oyo ekende liboso. Tout est possible eza émission oyo elobelaka nyonso oyo etali ba personne vivant avec handicap to oyo etali batu nyonso oyo nyonso eza pona lotomo ya batu. Tout est possible elobelaka. Soki penza boza kolanda biso eza na bolingo ya nzambe tata pe na makasi ya moto moko ya loba ete moto moko te akoki kozala na bomoi ya malamu to ko vivre malamu soki azaye moko. Esengeli bazala bato mibale yango topesi mbote pa ya boss mo président Billy Malua Cleophas Eskaya Zwami bambote ebele pe na lipasa na yo Jean-Marie Mboma Manu. Topesi bambote mingi na zanga mokote ndeko Remi mbote na yo. Mbote mingi ndeko Fujo pe mbote lisusu na bandeko nyonso oyo bamesana kolanda émission na biso Tout est possible oyo tozali kolobela tango nyonso makambo oyo ba personne na situation handicap basalaka. Pe tokolikia te ba personne en situation de handicap basalaka nyonso oyo mutu tope batu bakoki kosala. Yango wana na émission na biso ya lelo tozali ko pesa bambote na batu nyonso oyo balandaka biso bandeko nyonso ya anga to pesi bino mbote elongo na mwana musala na biso Jean-Marie Mboma pe bandeko na biso ya Kisenso tomoni fils Nathan artiste to pesi bino nyonso mbote. To pesi bino nyonso mbote ba eboza kolanda biso na ngonga oyo selon ngonga oyo ezwameli bino esika nyonso oyo bozwami. Lelo toza na thème na biso oyo tokolobela mingi sur mabala kati na ba handicapé. Est-ce que personne en situation d'handicap esengeli na ye abala kaka ndeko na ye oyo paza na situation d'handicap? Soki te ba oyo baza na nzoto makasi baza ata na nkokoso te bazo koka kobala te po pasi eza makasi ebongo na bandikape esengeli na bango vraiment pe babalaka. Ndeko Remi. Ndeko Fujo na sepeli na thème oyo po thème oyo bandeko oyo baza kolanda biso mingi pe ba tunaka ba question ba se posaka ba question. Soki tozongi na olobi o etali libala to pe mabala kati ya bandeko en situation de handicap tokoloba liboso libala eza nini to mariage eza nini. Mariage ezali lisanga ya bato mibale bayokani mwasi na mobali bazala ensemble. Donc ezali eloko oyo ya liboso oyo tokoki kotia na
o etali mariage ezali liboso accord bolingo oyo batumi bale basololi bayokani po bamene vi na bango ensemble ndenge mobeko oyo nzambe aloba na Genèse que na Genèse 1 mwasi esengeli te na mobali azala ye moko yango wana nzambe apesaki ye ndeko mwasi Eve po azala na pembeni ya Adam. Eza pe ndenge moko na bandeko na biso ya situation ya handicap ndeko fujo soki to timoli kuna to timoli makasi tokomona ke généralement esengeli kaka te ndeko oyo aza na situation ya handicap abala kaka mwasi to pe mobali oyo aza pe kaka na situation ya handicap. Mariage eza na frontière te, eza pe na ba limite te. Soki tozomona africain abalani na européenne to africain abalani na américaine soki pe toke lisusu tozongi nango na contexte na biso tokomona ndeko mukongo moko abalani na ndeko muluba moko abalani na muswahili kuna ainsi de suite. Donc wana ezali kolakisa déjà que mariage eza na ba frontière te, eza pe na ba limite te. Mais papa melana mwaso ipona yokaka eloko moko balobaka soki muluba moko abalani na muyombe seke bakobota mongo. Soki mongo abalani na muluba bakobota muyombe. Donc ba nini wana ezalaka très dangereux. Ensuite papa tolandi ba musicien bayemba kenzambe atinda Adamo na mokili po asalisa Eva tomona mbala moko mwasi soki congolais moko abali américain eza makambo ya intérêt bamisie balobi soko moni mutu alingi mboka na yo koleka yo boko seka zoluka intérêt ya sa mabele. Soki lelo congolais moko ake kobala américaine moko mwasi ake koluka bomengo te babengise akende na États-Unis akende na France pokuna baliaka hamburger baliaka basosiso minene baliaka balosa mais awa lakini badi na badi fufua masango mokate trop papa eza makambo intérêt te. Mariage ya solo eza likambo ya intérêt te, c'est plus likambo ya bolingo. Yango moni nalobaki que batumi baletango basololi bapesani bakor na bango balingani nde ekomema bango na libala. Alors pour etali biso ba personne en situation de handicap ndenge nalobaki liboso eza kaka obligatoire te que lokola na situation de handicap na bala pe mwasi oyo aza handicap to ngai valide il faut na bala kaka ndeko na ngai valide non kasi tozomona pana biso ba personne en situation de handicap toza na ba problème ebele po etali mariage ya liboso eza na bandeko misusu baza na lolenge na bango oyo azozwela ndeko handicapé amoni kaka ndeko moko loboko moko esalaka te lokolo moko elemba eske ndeko oyo pe eske akoki pe kobota eske ndeko oyo pe eske
nakoki pe kolinga ye. Omoni ba question de ofujo. Oyo batu ba se posaka. Mingi penza ezalaka bandeko na biso ba valide. Oyo ba mibenga kamna ba valide. Ponga pe naza valide na ndenge nanga. Mais bandeko oyo ba mibenga ka ba valide ba se posaka pe ba question. Moi si oyo soki na zuye est-ce que akoka pe ko lambela nga penza bien? Est-ce que akoka pe ko sala misala ndaku bien? Est-ce que ba question belé à partir ba question wana nde soki bandeko bazui bi ya noté yango monaka que bandeko na biso en situation de handicap basa na ba problème mingi penza bandeko na biso basi po ndeko mususu valide akopusana na ndeko mwasi handicapé po par curiosité Ako va Diego Kao ayaka ka ko découvrir embouchir à découvrir est-ce que handicapé pe est-ce que azape mwasi lokola basi nyonso yango embouchir ba ka ko découvrir na nzoto ya bandeko na biso ya basi ba habiter ka embouchir a fait Congo e banda na ba Congo. Voilà, donc omoni ba biloko wana nyonso ndeko fujo ezo sala que bandeko na biso basi en situation de handicap baza na ba problème et puis dans bango pe azomi mona ke ndeko mwasi azomi mona ke soki ndeko moko valide alingi ye et ça la rappelle moi bien et pas ya bandeko na biso basi oyo baza na situation de handicap donc ezalaka moi na bengango moi complexe to moi esengo mo boye amona ke na état na ye ndeko moko valide soi-disant valide alingi ye pe a proposer libala donc bandeko na biso ya basi oyo baza na situation de handicap et ça la bango pe bien mais si qu'on a kotala penda na musika mingi bandeko na biso valide ba valide ya mibali ba poussa na auprès ya bandeko basi pour na découverte à découvrir penda est-ce que ndeko est-ce que azape mwasi lokola basi nyonso ndeko Rémi yo attaque assistance sociale otangela makambo kelasi penza bandeko mingi oyo ya soi-disant valide dengo zoloba oyo babalaka bandicapé babalaka bango penza na bolingo ya solo to bavizaka intérêt moko boye personnel. Est-ce que ba couple wana ekendaka vraiment bien tina suka? Bon, ndeko fujo ndenge tolobaki wana omoni bolingo ya intérêt ata obombi yango ndenge nini suka ekoyebana kaka surtout soki intérêt wana eza susu te okomona ke bolingo wana ekokufa suka nango ekokufa mais tangu oyo ke bolingo penza ezali eza pe na bandeko oyo ndeko valide mais asepeli na ndeko mwasi handicapé bavanda pe bamena vi na bango normalement bamenaka vi na bango pe bien bavandaka bien compréhension ezalaka bolingo bazali oyo ke bavandaka couple na bango pe emena nango vie très bien bazali ce qui par exemple ndeko fujo ozana mwasi ya valide oui donc nebi ke vous vivra bien pour yomoko déjà olobaka mwasi azanga mbanda donc donc nebi ke vous vivra bien
Alors, pourquoi pas bandeko misusu pe oyo ndeko mobile aza valide et puis moi si aza handicapé va vivre bien te pona nini baka exceptionnel ezanga te baka exceptionnel ezala kaka yangwana nalobaki que mariage ezaka na couleur te ezaka na frontière te ezaka pe na ba limite te po mutu mususu kutu na vision na ye azaka nango asepelaka to pe asepeli avanda na mobali to pe na mwasi moko aza na situation ya handicap wana eza souhait na ye goût na ye donc tokoki kopekisa mutu goût na ye te to vision na ye te. Oui, tokoki kopekisa mutu goût na ye to vision na ye te kasi tomonaka yango mingi majorité tokomona bandicapé mingi babalanaka bango kaka bango na bango majorité omona clan wana ya bababa ndenge batangaka ekole moko babalanaka bango na bango bababa omona clan wana kuna ya bandicapé ndenge basalaka esika moko babontere plutôt baza bango na bango bakoka babalanaka bandundu pe ndenge moko ngalandako lisolo ya papa moko boye aloba ndundu oyo bandeko bolibisa eza sujet ya tabu te ba telespectateur oyo bozolanda biso moto azokamwa abi ndundu oso na mateli eloposo na ye ekopasuka ti eske ekopasuka te nameka nanu natala nanu soki epasuki natiki na ngai mais soki epasuki te on verra. Est-ce que azala bilengi neti basi nyonso bazalaka azoya ko approcher mutu non po alinga ye na bolingwa solo mais po a observer po na ye tomona ba mabale belé etangu nzela ya Brazzaville ezalaki ba mibali mingi bazobala ba handicapé ba moteur ba aveugle ba nani tout mobali yo bali mwasi nzela Brazze zalaki mobali ndalukaka pona mwasi mais lokola mwasi wana adebriaka okangami na ye mais tangu nzela Brazze kangama mabala wane kufa mutu alobi ke na banda olanda ya banda koyela ngando na wapesa commande leo na olia ngando na lie ngando leo na olia monganza na olia malangwa na zolia mais lelo yo nalia ngo lisu te ngebo na ngolandela lisu nini akende kuna asundoli nabana oyo yemoko aboti ndeko Remi ba citation wana eza ebelea kati na mabala ndenge moko pe pona badeko na biso ya mibali oyo babalaki basi ya ba valide misusu mabala lelo ezate ekufa a majorité pona nini mobali nzela bandai koluka ekangami azwa lisumbongo te nyonso wana bolingo ezalaki pour les meilleurs et pour les pires mais ka pona biso bandicapé majorité ya bolingo ezalaka kaka pour les meilleurs pour les pires tobombi ona na poche. Ndeko Fujo ba problème ezali partout ezala na monde ya ba valide ba problème ezali na monde na biso pe ya ba personne en situation de handicap ba problème ezali po ezape na ba couple oyo ezalaki constitué na ba handicapé mais ba panzana pe ba yokana te ba panzana ezape na ba couple mususu ezali composé na valide na handicapé mais bolingo ezali bazo continuer bazo bota bana bazali pepi bazali pe kaka bazali mais ezana problème oyo na lobaki wana
soki na ko benga ngo problème ya complexe oyo ezalaka na part ya bandeko na biso ya basi bakansaka ke soki aza na mobali ya valide hein donc ye aleki mibali ya bandicapé hein to pe mwasi oyo handicapé plutôt mobali oyo handicapé aza na mwasi ya valide donc se considérera lokola ke basi wana baza likolo or ezali kaka ndenge tolobaki na ebandeli wana ezali likambo ya bolingo basi to mobali ya na situation ya handicap bazali batu lokola batu nyonso ndenge tolobaka mikolo nyonso na émission na biso de Fujo donc bazali batu lokola batu nyonso donc discrimination wana to pe makanisi wana ba question wana ebele wana to profiter koloba na bandeko oyo baza kolanda biso que mwasi en situation de handicap to pe mobali en situation de handicap azali moto lokola bato nyonso donc oyo ba valide ba yoka ba santaka ba personne en situation handicapée ba yoka kango ba santaka ngo machine machine nyonso esala makandenge mo esala kandenge moko ezala ya basi ezala ya mibali ba machine nyonso e fonctionnaka ndenge moko voilà ndeko Fujo ba machine nyonso e fonctionnaka ndenge moko que ça soit ba valide to ba handicapé en général biso nyonso toza batu oyo toza na makila na mai na nzoto kasi ezalaka pasi mingi ndeko Remi oyebi ezana ndeko balinganaka na mwana mwasi moko mwasi asepeli mobali asepeli ndenge yo lobi wana ba accord mais komi prêt po babalana mwasi azoyebisa mobali yo muto monaka na otengana kende kobala yo tolinganaka po to vivre ngana nano elenge na nakoki te soki na yo omoni ke okoki na yo kende kobala mwasi mususu tala niveau peda mutu mususu aya alingi mwasi andimi abimi tipa ba parents asali mariage apesi libala tutu azwi mwasi atie na ndako mwasi akomi ngebu mwa matama ebimi ba fossette banini azalaki mukie lokola moto akagi Gucci na matama kasi avimbi mwa litame vimbi lokola tomati après ba conseil ya batu yo vraiment mwasi kitoko boye yo landa kaka handicapé wana arolexela kutu ndenge bolingana est-ce que ya vivre à 25 ans kalate akokufa akobotisa yo atikeli yo charge abana ndeko pala di ba conseil wana azui décision abomi libala moto akomi ko regretter mbongo na ngai soki na somba yango ata bangulu to mabata mbele na sali ferme mbele lelo na komi riche metala lelo na landaki libala ta libala lelo esike futi ngai mbongo na nge ke pamba aboti pe na mobali yango pe baboti atate eloko te bakabwani kaka bongo pona nidi ponde ko wana ataki handicapé soki baboti naye akokufa avant ye akotika na bikumba ya bana tala degré ya makanisi ya batu tolongola makanisi wana toyeba ke liwa eyaka atapa bana ina neto bana ya 2 ans liwa nzambe mutachaka yango bana baza mapamboli kouta pe epai ya nzambe soki boboti
Moi soko iko kufa, otiki pe mobali na bana. Atika iko nyokwama ko continuer ko bokola bana wana. Ndenge moko pe na yo eza similaire ndeko Remi. Oui, ndeko Fujo, toyebi ke wana nakobenga ngo influence moko extérieure. Donc c'est-à-dire ndeko azo subir ba pression moko na famille na ye tope na baninga na ye tango alingi ndeko oyo aza na situation handicap ndeko wana sikoyo abandi ko subir mwa balicho abi handicapé wana ko pesa yo nini handicapé wana za na nini handicapé wana handicapé donc ba question wana nde esala ke bandeko ba bongola makanisi po na choix oyo ye moka salaki me vi ba pression to ba moquerie pe ndeko akokite na ba pression wana a lâcher ndeko Fujo na réalisation kuna bazo sala biso sin to komi ko kita les bonnes choses ne dirent pas donc to komi ko kita déjà alors to kopesa merci na bino nyonso oyo bolandi émission na biso to kopesa bino merci na bandeko na biso ya Kisenso bandeko ya intendance ya Livulu ya Mbanzalemba ya Rigini bandeko ya Anga tokopesa bino mbote ndenge bolandi émission na bino émission oyo bolingaka tout est possible tokopesa mbote na famille Kilesi Mobimba tokopesa mbote na Isaac Lebo Fila Mumbenga mama na Valencia Miki Mikael Bengo pe tokopesa lisusu mbote na Melanie Mandombele pe topesi mbote na ba membre nyonso ya Asako pe ya Anga mbote na bino nyonso mbote na bino nyonso ya Jano Binanu esika ozwami Fou de Jésus bambote na bino émission oyo eza émission na bino ndenge balobaka biloko ya malamu ewumelaka te thématique maloba ya koloba eza ebele tokokoba yango tokokoba ba réaction na bino bokomelaka biso bobengaka biso na numéro na biso ya 089 330 48 53 bokomelaka biso ata na WhatsApp to ba message écrit na bino toza nango posa toza na posa ya ba remarque ba critique ba idée potoyeba ko avancer makasi na émission na biso émission na bino oyo bolingaka to bolandaka mingi soki vraiment boza kolanda biso partout esika bozwami bana ya Kisenso Nathan bambote mingi esika boza chef coutumier Mambweni na Kasangulu bana ya Kasangulu dioso topesi bino bambote bana nyoso ya Inongo Patrick Bindanda Nangaba bambote bele soda makasi batelaka ekolo batelaka communauté mobiba ya ba personne dans situation d'handicap yango topesi mbote pa bana nyoso ya Asako bana nyoso ya Anga topesi mbote bingi na ba responsable nyoso ya commune ya Lemba vraiment chef de bureau ya social pe conseiller ya bourgmestre bambote bele bisika nyoso oyo bozali kolanda biso famille Miyalu Mobiba topesi bino bambote Bibishi Ezenge mwasi azanga mbada bambote ebele FM Mobimba topesi bino bambote Mama Fifi Mobimba ya Mboto Mama Rit bandeko nyoso ya FM topesi bino mbote ebele
tobosani te président na biso Billy Malua Cleophas pe lipasa na ye Jean-Marie Mboma Manu topesi bambote belé na anga mobimba bambote mingi soki bolandaki biso malamu ezalaki na kamera to na bilili ya Samuel bambote belé pe ndeko Benjamin na réalisation pe ndeko na biso DT Mouya Gelor bambote belé nzambe abatela pe apambola bino baebanso bolandaka biso na ba publicité na balisungi na bino bobenga bokontakte biso ekozala malamu mingi nzambe apambola bino tokutani na mbala ya sima ciao Tala veke oyo atambolaka na mutu me lelo atamboli ye moko likama kokamwa mama Dorcas. Bandeko na ngai avec atambolaka na mutu lelo atamboli ye moko avec na mutu avec yango aza nani ebongo mutu aza nani tout est possible yango yeye Tout est possible yango eza nini tout est possible eye kotalisa bino misala nini oyo bandikape basalaka handikape pasa mutu lokola yo landa ye oyeba misala nini